Bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle, voilà. Moi, votre humble servante, maman B52, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Ndenge kaka na yebisaka biso ke kosalela bino ezalaka vraiment devoir pour na biso. Tolobaki le jour, c'était le samedi, topesaki bino information ya liwa ya ndeko na biso Caroline Betty Ikwa. Et j'espère que tout le monde sur les réseaux sociaux matanga eza déjà bapesa ki biso lieu ya place matanga ezali. En tout cas mutu surtout aza bienvenue ya ko assister aux fans oza olingaka Betty olinga ki mingi asepelisa yo na théâtre na groupe Sinar kasepelisa yo na banzonding parce que azaki pe nzondinge abanda kosala banzonding. Donc, lelo on a elibino moment arrivé à bandeko na ye, c'est-à-dire tout le monde est arrivé à la digeste. La famille kotika mikili ya poto na mutu o bobota mina papa mon côté, maman mon côté. Eza mince affaire. Cela veut dire que c'est vraiment une famille auto-créée sur les réseaux sociaux, la grande famille de B52. Il y a beaucoup de gens qui sous-estiment la relation mususu. Mais moi, je vous dirais que National, c'est vraiment... moi, personnellement, dans les Kawana, c'était vraiment une famille pour moi. Et donc, ceux qui ont bandeko, batikif ba famille na bango, ba ye po ba lela ndeko na bango na Kinshasa, c'est-à-dire que Caro, c'était vraiment une âme pure, c'était vraiment une dame. Oyo azalaki na bolingo ya batu nyonso, elle n'était pas chichichi, azalaki te wana pona koluka konini, mais to meka kolanda bandeko na biso oyo bauti. Excusez-moi, bandeko na biso bauti de partout, baye lelo pona ko compatir, tope pona ko accompagner ndeko na biso parce que lelo tokobenga ndeko na biso pauvre. Lelo tokobenga ndeko na biso pauvre, pourquoi? Parce que tolanda kaka kasi. Soki ote masia ndenga yoyo esina beba kalao. Soki ote masia ndenga yoyo esina kufa kalao. Soki ote onyuso yanga ekosanjola mokonzi oyandi maliwa oyanga mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Oh bilembo ya montima ba efasa katio soki ote asia lungabe nakufa soki ote asia lungabe esina beba kalao. Soki ote masia ndenga yoyo esina kufa kalao. Soki ote onyuso yanga ekosanjola mokonzi oyandi maliwa olanga mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Oh bilembo ya montima ba efasa katio soki ote masia lungabe nakufa kalao. Soki ote masia ndenga yoyo esina beba kalao. Soki ote masia ndenga yoyo esina kufa kalao. Soki ote onyuso yanga ekosanjola mokonzi oyandi maliwa olanga mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Oh bilembo ya montima
soki ote masi alinga yoyo esina beba kalao soki ote masi alinga yoyo esina kufa kalao soki ote ça vaut pas la peine ya ko contre la polémique mo ko aboutir na rien. Tant mieux tout ça la vraie paix. To bongi ça tout ça la kimia pour que lobby to tomber dans la situation haute. Imaginez-vous nga loso na beti bienté. Ngana na sonia roya awa. So ba to ba yebeke na beti bienté. Ata ba moni ba ye ko sa nini ba yo kana raté. Alors pour to koma wana te to bongi ça et mon réellement vivre. Voilà. Tout à fait le témoignage par rapport à la vie d'ailleurs aussi vie quotidienne comme et pour Nangaï, témoignage de l'Europe, sa Betty, c'est une femme avec grand cœur. Betty a sa maman. Betty a sa maman. Dès que je témoignage à Betty et on plus dans le domaine de théâtre et on est plus dans le domaine de la famille. Mike Junior na minute toloba azakuna. Moi na nga mi balé azakuna na famille à Betty. Parce que à beaucoup mi n'est pas Betty. Betty mta benga nga passer nga Minerva la bana. So qui peut na biga na ngote na minute azela aller amupa atomboka siliki Mike non ça peut pas se passer comme ça. Betty en dehors à théâtre tozana nous famille. Parce que moi na nga koli na maboko na ye, tina na soye akoma na maboko na nga alekisi une grande partie pa vie na ye na maboko à Betty. Ça dit que pour nga c'est une mère d'abord. Et là on salanga pasi ngala lobango lelo so nzamba tuni ngana yo na mwasi na yo bazwa na liboso en tout cas choix na ngai ozala sans même ko hésiter dans bangai ata papa nyonso to linga romona bana ba continuer ko boko na maboko mama na bango tanga ngalo na voyager moi c'est ngati na bana yem ta robetsa ke na bon restaurant yem ta rozwa soin na bango nazama mamsunga na kabeli 100 €, mais rozwa na 100 € wana question ba basket à bana. C'est parce qu'une mère sait comment prendre soin de ses enfants. Et comment on a que maman da ke yatiki bana. Des fois on fait des calculs comment ça va se passer. Bana va être trop attaché na maman na bango et ça fait trop mal. En tout cas encore une fois je profite de cette occasion et ça va nous ngai. Oh to blessa. Oh ba mona que langage nangai, ma façon de parler, réaction nangai et blessa ki bango. En tout cas dans cette occasion je profite de cette occasion de vous dire et de vous demander sincèrement parlant, pardonnez-nous, pardonnez-moi en particulier. Mon collaborateur dans le bien ou comme dans le mal qu'on a intervenir en tout cas pour que maïka kose ebiso en tout cas tout le monde la polémique oliwa betete abiso était abiso vraiment les interpellations makasi les autres ba dispute moto ça il y a des bandes dans les réseaux sociaux. Imaginez-vous le son na zuli kam ndeko tam so bazo akizenga na ça problème na ye. Alors, parce que on a comme si il y a un problème. Alors qu'à la base, ce n'est pas le cas. Et ça va dispute sans non fondé. Ils ont le cas uniquement sur les réseaux sociaux, ils ont touché personnalité battue. Donc voilà, tant mieux tous à la bien, tous les lana kimia, les autres ont souhaité en côté, les autres sont en rosalate, bande de goulanga, les lana kimia, mais sous babo ya royate parce que, donc tout ça la paix. En tout cas, bah négonyo to va mona que to blessa bang. To lo ba maramoro zala qui peut-être et qui n'a une sens mo balingela gité. On souhaite aux équipes bako pour na bango sincèrement parlant, on vous demande pardon. Je vous demande pardon. Voilà. Alors maintenant pour la voir là est les gens qui sont sincèrement na tomber na ba live na ye. Normal muta oteka ba fantaisie na ye. Na mona gala ko na ambiance azoteka ba fantaisie na ye normal. Donc d'ailleurs na kutuze mina na tikalo remarquer en côté parce que dernier live na bande ko lata mingi biloko mingi. Donc na tikalo ko remarquer te kazaki na scène azaki enceinte. Non na ko apprendre ngolé na Suissango. Ezaki moment moko boye inattendu, on s'attendait pas. En plus ces autres bango za mort subite. Likamo be muto abeli tenege to bikaza gravement malade azobela. Ko zoa juste nouvelle aboye, c'est vraiment choquant. Surtout pour la mission approche d'ailleurs, c'est difficile d'accepter situation. Voilà. Alors, mec, t'as dit chez par rapport il y a ma divergence au lobby a aussi pardon la propos na yo. Donc c'est vrai qu'il a de ça qui interview pour exemple Calais
alobelaki par rapport à la divergence on a lelo même quand il y a décès on a vu que quand ezali na théâtre vu que la divergence on ezali pour le monde que moyen ezate x par rapport à la divergence mais na mona c'est un message de paix na ba comédien par rapport à mort ya Caroline alors c'est un message Mike la Duchesse a lancé dans la comédie et partout ma population n'a pas un message de ça. S'il faut résumer nous surtout dans les mots, je dirais juste aimons-nous réellement vivants. To lingana na bosolo. Muto balingaka ba ka critiquer na publicité, muto balingaka ba betara les solo na ndinga mabete, muto balingaka ba tongaka yete, to lingana na ndenge ya bosolo pe na bosolo. Donc on a to éviter surtout kozwa na mabe na moment oyo toyebi ke tona bomo elika muni ko komela biso lobité. Donc bande on ngai ba journaliste même bino ba journaliste je profite de cette occasion. Arrêtons cette histoire ya ba parti pris s'il vous plaît. Ezo aider ni bino, ezo aider ni biso. Tala lelo ba comédien mingi ba yebi ke au grand jamais ba ko se retrouver na plateau ya journaliste Morobo. Le journaliste me souba dit que non au grand jamais na reçoit téléphone na ngana tombola na benga comédien intel parce que ngana pesa position na ngai et pas ya kingani et pas ya kingani et loko wana ezo bebi c'est la non plus bino kanga musala mais ezo bebi c'est la pena biso tala poto za no bien le longa na okoko sosa émission na ngate c'est parce que ngana lobaki mabe ya mutu mo yo moni que non aza mutu na yo oyininga po ko benga ngali soute alors que l'on connaît les okabola biso car ba comédien te mais okabola pe biso na bino alors que misala na biso na bino tamola de pair to éviter makambo ko ba parti pris la Duchesse a joué mabe critiquer la Duchesse a sali malamu kumisaye asa sali mabe critiquer asa sali malamu kumisaye non plus que asa ta sali mabe azalaka na raison la Duchesse a sali malamu azalaka na tort donc to éviter des poids des mesures wana négative ou il arrête dans la politique yango to lobby non naza clair na lobby boye ko sala o rapport artiste mon côté parce que to ebi bien bino ba journaliste de comment papa bon nazo ekize bino en général je sais pas d'une manière générale mais bino surtout bo mon côté bon comment batu ya batu donc journaliste comment so ineti ba critiquer mutu moko ye atiki musana journaliste aye ko défendre kaka mutu wana moko donc eloko wana ne mabe yango tolobi côté na biso to bongisa côté na bino pe bo bongisa pour que des poids des mesures wana ezalate voilà Caroline a pe manakimia a pe ce qui meilleur ya ye moko à servir culture na biso souci na ngezali non pika ba artiste balela ye mboka pelela ye Caroline c'est une grande actrice a pe si mingi national a pe si mingi na nzoding alors kaka biso mo ba comédien to lela été mboka pelela ye merci beaucoup merci bonsoir Mikoles Malé David Pekisa mutuna yo Pekisa yo mais toi matanga te toi matanga Malé David Pekisa yo toi matanga emo pour la Cameroun aza mona na yo azaleki na yo aza ndeko na yo ya masiba na emo kuna ya vraiment nayebi te so bolingi naloba lokwa nini po toza na pasi tokufeli ndeko na biso na liwa moko ya somo mpe ya pasi mwasi moko te amérité kokufa na kobota e tokosani eza mokano ya nzambe tokosambela kaka nzambe abatela bana oyo batiki bana na ye mike makasi valaki azala wana mpona abokola bana na ye malheureusement nzambe azwi molimo na ye tokolela ye lelo ti mokolo tokokende okunda ye okofanda toza yepa major ti mokolo tokende okunda ye ne mokolo tokopanzana awa donc toza na mpasi tozolela moko na biso eza likambo kuta ya un mot eza te mais toza na mpasi douleur eza na kati ya mitema parce que ndeko tovandaki na ye nga jeudi nazali na live na ye azaki live jeudi na tiktok aoteka biloko ne mesana koteka samedi na ntongo nalamuki bono ba 10h soki 11h boye nakuti siko batindenge bafoto na ye o Caroline akufa nayoki yango loko yanga bino oyo baplaga mofe kuko moto liboso nabengaki Jini mwana lemba Jini bavantire nini oyo boye moto liboso tindenge bafoto ezalaki oyo ya solo verifie
tant na poste na réseaux sociaux na yo komona penza ke Caroline akufi bato ebele bapublie. En tout cas Yves nayebi biso ezalaki pasi naokai pasi moko nayebi te omoni mutu jeudi samedi bayebi biso ke moto wana akufi donc pasi wana tokoki expliquer yango bato te toza na pasi ndeko na biso akufi. Voilà, un moko na mémoire na ye nini ya mutu ezogarde mpona makaro mwasi moko malamu mwasi moko bolingo Bravo, azaki leki moko malamu soki amoni yo ataka mosika fa be lelo yaya azaki problématique te azaki problème na mutu te en tout cas natika koyoka likambo na mabe te azali kaka koseka azali très gentil na mutu te nayoka ye mpenza na likambo ya mabe te nzambe ayembaka molimo na ye eza mpe kaka wana te mama Nelio azali bongo mwasi ya Koko Bilali bozalaka na ye mpe awa na veni awa atikaki biso nayebi te kotana bobongisi ndeni bino bakristo tosalaka nde tosalaka Koko Bilali aza moko ya biso mama Neli mpe azalaki moko mpe ya biso azali mpe osatala mpe théâtre kala ta atikaki azali ka artiste lokola biso kaka nde tomesana kosala biso en tout cas soki likambo esi biso tosanganaka mpona kozwa solution ti tosangani biso nyonso awa eza kaka mpo toluka solution ndenge nini tokokunda ndeko na biso Caro ndenge nini mpe tokosoutenir ndeko na biso mobali wa perdre mwasi na ye donc tokotika Koko Bilali te baza moko ya biso tokotika ye te tokozala neti na suka. Merci beaucoup. Merci beaucoup Manlea bandeko baotala biso toyebi mpasi kozwa nango ya kobungisa ndeko tozalaki cher mpona biso nyonso mais disparition na ye esali yo ndenge nini Carolina salon na ye kitoko ye bande kopermettre bino nyonso soki bobali boleki directement na salon na moindre prix. Voilà. Papa hiver mo makasi na maloba ezosila bamono na nzela otambola mais mutu na motema eza ayo te parce que c'est pas facile donc si navandi boye na okoredige yango te ke navandi parce que Caro moto akufi omo nde tozalaka na mosala ekozala motu mosu azala ne mpenza moto atro média te mais ana mwa bafrai na ye moko bosololaka mpe des fois mpe bobenganaka mpe bosololi mwa kati donc nakoloba ke nazali pena parmi bafrai mpe ya Caro et les 29 les 30 janvier eza na mwa likambo elekai na internet abengi nga na bandiki koseka ye na omotumbole tokomoseka tolobi oyo ka toloba ye nga na ye donc namoni ye na live quelques jours longo nayebaki aza azemi nga siko naotumbole kaka po ezanga video mo anniversaire yanga asalelanga benga nanga no maisha nasalela o video te naza na mbuma libungu so namoni kaka na live nayaka kaka na live na yo mwana akomi kaka wana yo na live so nakomi bongo so batala na balive no mwana kalobaka maisha na olobelo mabe eza na kata live donc nando tumbola ye c'est-à-dire oza azemi nde nyosala live ayebisanga na ange nayaki na biloko ebele tellement ke mais il faut eteka kovanda boye komona ke Caro akufi ti sikoyo nde omoi nde navanda papa banda lobi naoyoka lokwa motu mo naolenga omoi motu asali likambo naoka na kati nanga ndeti naotremble parce que soki bato baotala meme na compte Facebook na ye ezala na foto na ngai na ye atya foto na ngai na ye mikolo ecoleka kuna oswanisa ye ngai Caro yango foto wana nde ezaka foto na ya kitoko na bafoto na nyonso toni abia nangala mamba osambre na bafoto so moto aluka foto na ngai keta yango na Facebook nazeme foto neza foto tokanga na matanga ya dadi otingamisi yango boyeni parce que nana basouvenir tellement soki nalobi basouvenir eza te ipani donc naomona parmi mpenza bato na ngai oyo ezalaka bobenganaka mpe soki likambo eza parce que ezala mpe mamosu omwa na internet eyinzi bon biso mpe bao tolukana biso makambo te toza mpe na bakolo na biso tobetaka mpe lisolo te parce que Caro azalaki parmi mokanga oyo bandaki kobeta masolo parce que arrivé na ngai na sinar mpo ngai na bandi théâtre na ngai
oui surtout ni président Caleb otuni bato nyonso to ngana mwana na banda théâtre na ngala snack et Caro aza peinda parmi bato bayambanga na bolingo nyonso donc ce docteur to bengaka mwana papa na ngai mwana papa na ngai donc to blaga tellement to zana pe dernièrement okuka na salon na na fatu donc nazo koko rédiger loko eza tellement lourd que eza kilo papa eza kilo so toloba parce que tozo s'efforcer oui la mort existe mais eza na baliwa mosusu donc moto ake kopesa vie à perdre des vies donc mpe moto alingai bana na ye azalaki na bolingo bana na ye donc bébé wana oyo atikali donc ça fait mal le papa il malobe ekata. Merci beaucoup maman. Courage. Merci. Pas trop. Si on teste avant de m'accoter. On teste avant de m'accoter. Ya floti. Ouais, couper dans les guinayo. Pas de battre la biche. Ça déjà et puis écouter la matanga ya leki na yo Carolina Ikwa. Esali ondenge ngomona leki bobunga na misu na yo pena Kinshasa. Matanga ezaka pasi. L'aide na prendre yango bon ezaki choc parce que basolo a déjà na madame asa pe ba chat ligne. Yé pe binga benga pour oyebisa nga ke no abenga albina nga vérifier na nulikambo soki ya solo ke Carolina kufi. Nga na yebite abi mo vérifier nanu peut-être avant on va vérifier nanu. Na koti pe internet na monde yango. D'ailleurs pe lobby ka jour ba dinga bazaki para bango ape na lekaki wa. Mna ko pe na morgue. Pe na morgue na. Na morgue te yo pe mo na ndako. Pe na morgue da mabanga na zalaite. Na lekaki kana pale. Kuna bazaki na trace kuna bana kelemba na lekiki kawa. Ba souvenir nous garder pour na leki na yo oyo to bingi na kuma souvenir par rapport à ba film tout ça donc voilà. Na mona kana ba film. C'est tout tourna na été. Toujours peu occasion ya ko solola te mais kaka malbaga moi c'est yaya donc souvenir quand voilà Yagabi mama Touma voilà Yagabi alamba bolembo bani obata biso ba moni na matanga ya ndeko na yo Carolina Ikwa un mot pour la mémoire na ye et surtout que azali ndeko bosali ne musala moko. En tout cas, Caro a sali biso pasi. Tata bana yaki à 14h30. Bana na yaki lokwa lobi na kene cimetière te. Morgue te. Na ki na pasi makasi. Baliwa Caro ebetika lokwa kake. Donc toza pe lokwa kosala te za ndia na biso nyonso. Pourquoi nzamba permettre to kumisaka ye? Bongi na lokumu. Mais na osenga kana ba comédien to ya awa pa Major Bisadidi kwa ba pesi biso espace to le la Caro awa chaque jour team ko boke ko kunda e to kutana ka awa mutu na surtout fungula liboko na yo tia quelque chose na yo parce que biso mto kunda collègue na biso ya ngwana kaka nazo benga ba comédien nyonso to za pa Major awa chaque jour to za awa team ko boke kunda e Degono Maxi a sali live moko pour la monnaie on a la bouche autorisée. La binde de Kobota déjà bana nemi sato. Pourquoi le ganga bota les sous? Éviter c'est Kobota et ça mabeto ils ont malam ko baksabana parce que ils a oyo balobaka occasion ça mapesi na mutu na mutu. Est-ce que ça mabende ko baksamona? Eza mabete, eza mabende ni. Mutu asepeli abota. Aboti akeko bota na eza problème te. Hein? Abota te pour nini? Yaya. Bato bazobota tozobika na bana ti. Ozomona. Tobika na bana akeko bota ezali kambo yaka bato so bazobota bazali ba vivre mais ye akeko bota ezaki ndenge sane mokano nzambe sami bongo alors ba bongo point peut-être émotion hein nous allons émotion on appelle émotion peut-être sali émotion ya avana na été adona la vie de kwatiki biso kolobani mais yango na kana lobite yango na kaka tokutanaka awa
bato bafungola maboko totiela Caroline azaki gentil na mutu nyonso très gentil aswana te abunda te eloko te très gentil so mwenga na ye banda 14h30 na fandia donc nazomona ndenge nazo perdre mémoire nakenda na salon na ye akosala nga suki ofele nyonso ofele akabelo na mbongo ozongi très gentil nyonso kozwa ozwi okei Yves naoka mabe makasi naotala bana 4 bana wana na kozwa soin na bango lokwa mama na bango ye moko donc pasi yaya pasi tobongisa mitema tambe baliwa ezoyela biso tobongisa mitema atoza na combien de mituka atotonga ba immeuble les carottes so immeuble carotte tongaki immeuble etikali na 44 ans atiki ba immeuble atiki ba salon atiki ba bar atiki ba biloko na yake na ba chine ba boutique atiki donc to banga nzambe mokilo eza biso te liwa karwe pe singa somo donc esalinga lokwa kake na matoi nakoki yango te nakoki te. Pour le témoignage, je veux témoigner s'il faut témoigner. Il y a un témoignage. Et par rapport à ma film, Banding Bozalakanaye. Azaka ko jouer bien. Azaka mi donc soka ye akwando sexa pe bino, akotiabno lo yenge. Donc azaka ko jouer bien, azaka ko kota pa na rôle na ye makasi. Azaka ki penda mo la mwasi moko très bien, azaka ko jouer pe bien, nyonso bien. Voilà. Maman Nelipe atikaki biso moi ça ko bilali. Est-ce que vous organisez pour que vous me tapez pour taper beaucoup parce que pour poisoler là, l'artiste on appelle d'autres cotisations. D'autres cotisations qui n'est pas pour Bilal. Ouais, c'est ça. Voilà, merci Gabi. Il faut me saluer. Ezana prité, santé ezana prité, yangwana somba produit oyo, soki omilingaka. Pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yoko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh Kina sala mignonne bongolia mo zero. Lo bezala kina 10 52 bongolia mona 1. Yango zo pesa posa kozongisa nga bébé na muluma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture te.